L'ité à Kanda fallait payer à ça la bongo. Mais à ça du bon côté à exposer patron entreprise moro boye o azana ba respect mo ba travailleur na ye na famille ba pesa la ye yo la émission lo ba non na ko manquer yo ba respect. Artiste ya batoza na mboka oyebi actualité za na mboka. Est-ce que yebi pasteur l'ité à Kanda? Ouais, pasteur l'ité à Kanda na yebi. Et comment on trouvera façon na ya sala comédie na? Ouais, vraiment, neti l'ité à Kanda, à ça la comédie n'est bien, mais Alexis Maël. Kanda serait l'équipe, et c'est ce moment où na sa Kanda, et puis on dit tant Kanda des autres comme regretter pour l'année na salarié boué. Tout le monde na concert a fallu pour pas artiste comédien na biso to yebilité ya Kanda ama alingaka sa net violence au matana podium biso to yebi que sécurité zali ba moko sala emu kamate ba mukamata ki ba bwaka ki na si et après quelques instants to komona ya leki na TV le boko ka boye pa ya Bubulu Yondela pesa na concert et puis Bubulu Yondela na lité ya Kanda ba pe ajimonte Bubulu Yondela mukolo ala papa solité à Kanda, au ressemble à Kanda, tel est que presque Kanda menio. Non, bah respect no o mankaka, net ngana d'accord na lité à Kanda te. Comédie ego dépasser en autre niveau na te. Wane comme ba bizarrerie drôle. Ba kiti sio, mettons ba kiti sio. Tel que aux artistes. Faut un charisme. Comment on apprécie il y a aussi l'émission oh le baba biloba. Mais oui, c'est fait non. Artiste ya boza muta en. Os mutu babwa ki bon pantalon pasuki. Na bia. Lelo na loba pona pastelité à Kanda to boité. Omoni ba maté musus faut tango té ya mutu té ya Kanda ezala na lité ya oyo pesa mutu leçon. Et que na ko papulombata. Omoni pisa le sapo de mami ko. Le sapo. C'est 20 ans qui passe pas 2 ans. Oh. Au samedi là. Maté ya musu sezala qui au té ya mutu mage eza comédie na yo na ona lité ya Kanda. Mais luka ba mara musu egoza ketango lo ba pe esape mutu bien ezo té ya mutu. Et te golo ba mambo boye o sa ona semo ya avanti. Mais akoki ko se retrouver na basbisika ya boye. Sans que soubassement moko boye ya malamu ezala surtout que bato nyonso bayebi façon bakangela ki senga na repesa lité ya Kanda senga beskiz loba bina ki ngalité ya Kanda na senga beskiz peut-être même si ezalaki tension le cas qui ndina mona ke ba bwaka kinga o senga beskiz ba limbisa yo comprendre senga beskiz oza mutu o sali mabe. Chers internautes, nos abonnés de Rancy News TV, c'est bien moi la vôtre, Magachou Mavinga, mamouche de la presse, tolo électrique, mutatika tolo na défaut na bi. Lelo na oseke belé pour na bi ke makambo ezali. Nga so bomoni nga na oseka seke na na titid moko toko indisa. Toyoka te. Bebi ke ngata ona loba toyoka te, seke toyoka te po mabeza. Mboke za na décadence, mboke za na mais non, c'est un grand merci à abonné tout y a Rancy News TV. Merci pour la fidélité, merci pour l'amour, merci pour la marmotte tout beau ça la pour la chaîne Nabiso qui est Bosso. Vraiment je vous porte à cœur et ça l'a plaisir comme on a son checker le mot wana bozawana pour na commenter pour na maximiser ma vie. Donc ça me fait vraiment un grand plaisir. Et pourquoi pas merci à mon boss et le DG, merci beaucoup mon papa pour na bolingo laksanga moi na yo, mami la patronne, vraiment un grand merci pour na appel malgré mikolozo benga tezo sanga bien te ngamo non na lingaso na vandi na Monica appelle à la patronne koti ça là vraiment énormément dit bien lelo na analyse lelo na ozanga morote na ozana artiste yaba mais kalaming te beaucoup découvrir pour les cas déjà na Rancy News TV mais na plateau nanga c'est pour la première fois na ebi ke ozala dégâts na ebi ke ozala dégâts pour lobaka bien asala ka ba analyse na bien asala ka art na bien mais ba abonné tout à Rancy News TV bo bouger te bo zapper te bo za toujours wana pour na ko capter analyse na bino na kimia nion surtout na oseka na caméraman nanga l'ingénieur selon mon cœur hein mira surtout ça même moral fongole la biso caméra. Bonjour artiste yaba. Bonjour Magachou. Boni ba santé. Ouais, santé ça bien, ça m'a battu là, n'enga battu là Magachou, hein? Ma senti vraiment quoi.
Vraiment, nga toujours bien à bokasi ya nzambe taka nzambe ende nzambe boni musala. Wa magashu musala ile ka kitoko makasi. Bon, tout le monde déjà bossé que mon so pepele. Ba abonné na biso ya Ronsinio Stevie ban ba yeba. Artiste ya bozo évoluer kaka na mouvement otoyebela ki okala to na minute oza wapi. Wa merci vraiment na minute vraiment na nga moko na évoluer dans na groupe na nga moko. Nga mo na beti bor na nga. Pona uti pa nada master na yepa papa koba siko na minute nga mo na za ko évoluer na groupe na nga. Olongwe na epa ya président nada master olongwe pa papa koba osalelo no mo pourquoi olongwe? Non, na moni ndi balobaka mwana nyonso so abota mina ndaka ba parents et mo pesenga pa colis tanga colis sengi payer pe a créer foyer na ndenga pe na santé ki maele ona zipa nada maele ona zipa papa koba de sali ke lelo yaba na sama mnanga mo obi mwana nyonso santaka soka koli elingi abima na donc nde ozana tu te sens vraiment confortable ndengo bimili banda ah yebiraka ngamo bina na sentiment ki ne na selo nga esali nga pe bien bon nazo benga pe batu ningi ala reza neni yaka koto yebi nde baba musapi moko jamais resole longi faut bengi a bengi a busangi si on de ça la force déjà na minute au ça recrutement. Oui, na minute on a recruté vraiment déjà na 20 personnes déjà ba yebi que il y a bazo recruté bazo ya dans ma munyo c'est pepele. Donc olobani pona bato balanda biso bato tout bazana posa ba kokota na groupe théâtral na biso donc ba ya la porte ouverte ba okuta wapi et puis lié de répéter ça. Ouais, merci bato tout bana posa ba contacter ya ba lié à répétition za bongo na Bandal Chibang. Donc jusqu'à na bloc wana ka. Donc ce qu'on a bloc tout place il y a bazo répéter ba la sabino. Bato ba olanda biso so melma ba artiste ya ba incarna Carole nini na théâtre. Ouais, vraiment na jouer na rôle nyo surtout ngam do yebira na arba pour na rôle té. Non, de tout le monde a papa maswa kubaza na ba ya na rôle ki papa dans ce sens là aux jeunes garçons na parole na yoto je papa. Bon, nga vraiment mi rôle vraiment on a santa mado na on a santa na l'aise. Na jouer na jeune wana ya na rôle nanga. Moi bandi moi chege moi mobali moya babula banini sala ko wana ma ba rôle nanga mo bude na bude mo sengi be systématique to petit systématique donc ma surtout nga vraiment mtapesa nga na do idole vraiment on nga vraiment na Santa Maso na l'aise na zo idole ya Igor 2 minutes. Moi Igor 2 minutes ninga jouaka mo ba budation mo alima mo laksa ba plat mo ba forme mo bira kat ba da chuyo e bira ndenge ala donc ne carrément ma 2 minutes donc so vraiment on joue na Santa et puis nga ngami ba rôle Europe ba rôle ning na lati bien pour lequel nga moneti neti ba da chose za bo tie biso na yo to pesi maram do ba te ba se peli quoi. Les abonnés de Ronsinio TV, Balobi, Fabio Lima, partenaire à vie, Fabio Lima, manager les plus frais au monde, hein? Artiste et Bazo PC, la artiste et Bazo total dans le monde de théâtre. Et l'Oronin, où est ça la raquette? Sur le vent de Bourg, regretter pourquoi tu es artiste et comédien. Bon, on a pour me ça la ngai, nazala artiste et comédien. Tu regretter pourquoi aux artistes? Non, on a regretté. Na regretté parce que na miyeba ki ngaya dans artiste na regretté ça la ngam bien ndenge na comme artiste mais oui na zaka artiste mais bazo benga déjà artiste donc to sona l'équipe mo na masa na mira a benga déjà artiste mais wana na zano artiste ti yango ce que on a senti déjà ki na za artiste yango lelo pe kotanga na makila ki ngaya ba mo benga ki ya ba artiste. Donc yo monso vandi bolobi penage ya on a lo bailo mo babota ma star ba comme star te donc artiste ya bota ma ene déjà star. Non, na bota ma star te. Ouais. Na bota ma déjà junior. Na bota mi junior. Papa ba ya ran ndenge ya la na bota mi junior to sangena ba ya ba mo benga yaba. Yaba na lati komba yaba. Mais non na comme artiste te. Tant aussi que bazo benga sko yaba artiste na biti so bano benga artiste c'est leur propre nanga c'est leur so ba moninga ba benga artiste mais na artiste ti ce qu'on est comme côté c'est ce qui artiste tant na bandi mais on pas nada master ndesco mna ki makile ye qui so le ki mabu artiste yaba
masala mira ebi donc mira déjà no benga des artistes wana na komi artiste te parce que tant na komisko artiste yaba yo motaka ni na fandi beso mutamoni ngabwe aw benga ngamba mo artiste talaka ni na ça donc so dans tala ba mo ki ya yo artiste donc la tango vraiment ça la bien partout na les artistes yaba OK ne artiste yaba ozonga artiste yaba ça la vraiment bien. Lelo relation na ex patron na yo Master Yaba ezandeni. Ouais, merci vraiment Badachou. Relation na vraiment na ex patron na Nada Master. Avec Pepele Ambetolo, ah obi mais oui, to benga Nada Master mon président Yaba yo na pese mbote na bikozolanda. Voilà vraiment président nga tara tozala na matanga ya Mama Shako tozala to salibe monsieur Belé to kuté suna matanga ya Mama so Diana qui son nom repose en paix. Donc na même moral na président na Nada Master. Loko apo koti na komba Diana to meka kokundola kama eloko mwa muke. Diana makila watika biso artiste munene ya mboka. Ezana mama ramwe belé bimi wana ba artiste comédien ba olobela lelo po Diana kufaki déjà to kunda ki epé déjà on peut pas commencer à tourner kana sima kombone meto kota kana eloko mwa muke. Diana makila kufi mais lelo ba version comme bima belé ba secret comme bima belé entre Diana na Gabi ba continuer toujours kokotsa bango na ba polémique un peu de conseils car tu vandeli wana te conseils car opesa na ba artiste comédien. Ouais, vraiment conseil na opesa na ba artiste comédien Badachou eti mama Diana nga ibaki na groupe Toli à Mama Linga na ibaki wana. Et puis na zo chance wana masala nga touché mona Mama Linga tabenga na nzonzi moko boye et na zo chance ya ozana pembe na Mama Diana. Mais ndenge zolobama soit disant soki ndenge tozoyoka ndenge yolobi ndenge batutu bazoyoka pote zoyoka nga ya bana zoyoka ndenge yo pozoyoka. Mais net nga lo na loba Mama Diana abelaki vraiment abelaki et puis liwa era na maboka Nzambe nde a décidé que yo ndenge zolala lobi lobo la mukati eza mama Nzambe o ngana yebika ki Mama Diana abelaki mais o soit disant non wa vraiment ngana yebite na yebika ki Mama Diana abelaki. To boye kokota mingi wana na kati artiste Yaba toza na mboka oyebi actualité za na mboka. Est-ce que yebi pastelité ya kanda? Ouais, pastelité ya kanda na yebi. Vous avez même moral. Bon, tokutana te ndenge la toza même moral tokutana te logo te mais na yebi pas yebi Yaba. Et comment on trouvera façon na ya sala comédie na? Ouais, vraiment neti lité ya kanda asala comédie na bien mais Alexis Maele. Oui, Alexis Maele. Omoni Diana, pardon, Bagachou. Excusez-moi, ma pour n'atteindre combat Diana. Moni Kanda sur leki et gosser sur ma mususu na sa Kanda et puis zongi tant Kanda za to comme regretter pour nani na salari boué. Vous comprenez? Les hommes blo mon boué pastelité à Kanda et ça lui pas si fort. Net singa na regretter. Vous comprenez? Na regretter. Artiste Yaba ko regretter non te po makambo ezali to bay na bino ba abonné à Ronsin News TV makambo eza to moni na concert afali poupa artiste comédien na biso to yabilité ya kanda ama alingaka sa net violence au matana podium biso to yebi que so sécurité ezali ba moko sala e mukamate ba mukamata ki e ba bwaka ki na si et après quelques instants to ko mona ya leki na TV le boko ka boye pa ya Bubulu Yondela pesa no concert est-ce que l'été ya kanda propos ya zwaki po na Bubulu Yondela zaki vraiment normal ya zwango po na Bubulu non ya normalité Bubulu Yondela na pese mbote wana père na biso et puis Bubulu Yondela na lité ya kanda ba pe ajimote Bubulu Yondela mukolo ala papa so lité ya kanda urosamo babon na kanda tala siko place kande menio ndi tozo ka soit disant na concert ya aigle du Cap la Merveille fali pour payo le union surtout aigle. Est-ce que l'été à Kandatia matana podium nana toriza ki matana podium? Faut que toi banana benga ki l'été à Kanda matana podium. Et puis bat oh ba kiti ça qui peut-être ba mon l'été à Kanda c'est invité té. Roya na concert ba to ya obosa ba buzoba ba kiti sio. Mettons ba kiti sio. Tant que aux artistes. Faut un charisme.
comment on apprécie ya osala émission oloba biloba loba esone mabe aloba biloba loba ndenge toyoki ke ipari alobi ke alobi ke soit disant ki batindaki bata sécurité bakitisa ye ezalaka te en tout cas dans un ingénieur mira pardon balancer les biso na eloko wana batindaki bato te fali pupa zobeta lite ya kana ya za pasteur ya bawa tanga zo mata tomoni kaka moko likonzi protège o eza sécurité ya Bubulu Yondela notre chef babwaki ye na se ya sepela itende babwaki alobi pantalon parce que Bubulu Yondela talaka TVT po mona ayeba yete po babwaka ebo bilambane parce que baputele bilambana non omoni bata sécurité ba musana mongela ngani tant leader azana ba ba pona leader mais tant bino bo mata na désordre baza obligé au sa musana bango est-ce que à plein concert aigle a ça bata sécurité ali tegane bo kitsa mutona non 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 concert ngela na batu ben vitara bango vous comprenez so ben invité to ko yate yo monika ke ngani na abo na artiste na ya kaka parce que tant yo ye peut-être même chose avec ngongana yote yo mata yo wele ska o wele ka o mata pour mutile baki o mata ki surtout bata sécurité basawa batali ki oh yo no ba bengi yote ozo wela o mata faut pas kitisa yo et puis ba ko kitisa yote ke ba brutaliser yote ba yebisi peut-être ngani malembe excuse yo kita yo monique était ngana artiste ba to ba ko kitanga ndeni et ça là ba kitisa bon mais oui na c'est pas nango artiste ya boza muta en mutu babwaki bon pantalon pasuki na bia mona ki alobi bilobela après un moment leki lisuka na émission eko senga babolimbisi te Bubulu ya bat babenga en corruption c'est que bat baluka ki e po ba convaincre ye a changer maluba côté wana yo mona onde non 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 et là na loba pona pastelité ya kanda to boité omoni ba mate ya musus faut tango te ya mutu te ya kanda ezala na lité ya oyo pesa mutu leçon et que na ko papulombata c'était wana ezali ene na biso Bubulu Yondela grand mécène pato ya mboka biso tout oyebi vient na biso là rien à voir mais actuellement là mboka ezali ko girer na oyo ezobenga mabongo état de droit okay. C'est-à-dire même si ozali na rang ya ndenge nini soki erreur ezali en tout cas à tozali mukolo il faut toujours koyebaka ko arranger yango dans les miable okoki jamais koiser na ba force na yo moko boye ou bien ba positionnement oyo ozali na yango pona ko faire nuire oyo azali na position ya faiblesse lité ya kanda azali responsable ya famille na ye quand même akoki ko se retrouver na basbisika ya boye sans que soubassement moko boye ya malamu ezala surtout que bato nyonso bayebi façon bakangelaki sans invitation lité ya kanda azali na adresse ezali koni na tout le monde mama bagashu ezalaka te na se ya koloba na pas pulombata olobi buzoba Bubulu Yondela oyebi ngate na kofinga wa makambo salite bisanga siko na se ya koloba buzoba wana est-ce que moi si na ye conseil ni na opesa ba fanu balandaka ye tango zo finga mutu un pastelité ya kanda ezalaka te na lingaka mingi mena regretter attaque artiste pour artiste ba biso ba artiste to regretter vous comprenez mate ya mususu ezala ke ote ya mutu mage eza comédie na yo na ngona lité ya kanda mais luka ba mara mususu ekozaka tango oloba pe esape mutu bien ezote ya mutu et te golo ba mambo boye osa ona semo ya avanti osa na se ya kanda mso za kanda no yo wuti na parler obi bona ya na mema ona comédie ezalaka te so za pastelité ya kanda tikala pastelité ya kanda te ya mambo ekosala ki ete ya mutu lesonga netinga sone to yete ya ngamba mambo bila satiki te coachinga mbamo na changer ti mais yo so zo ngamba mambo moni ko yana faut ça papola papa ce qu'on est nga ote nga nini obeta nga mbata na mutuna bilima mabebi maobene zalaka te vraiment nos abonnés bon comprendre que artiste ya bazana donc on comprendre queozana moi na ebité na bengo ma foot eza ko matato enika to kanda non bagashu eza vraiment souci na biso ba artiste comprendre le temps ba bengi des artistes ba en général biso tout ba artiste vous comprenez ezalaka te ezo soni mabe na ba artiste comédien faut to yebaka nino zoloba na nino koloba te vous comprenez
tant on ça comédie faut ba comédie ni non ça là que na marambo na ça ba rose plein nango marambo su na ça ba rose plein un pastel était quand na finga mutu te et puis mutu nini ofinga mutu ofinga déjà a payer ba carré danger à sala batu ba boire raé donc yo mo ko ba témission na yé donc et carré za banda ti poto makolo on compare père na biso na bubuli yondela na lité ya kan ah ata yo mo vraiment et ça l'a raté hein et ça l'a raté na lité ya kanda fallait pe asala bongo mais asali bongo te a exposé patron entreprise moko boye o azana ba respect mo ba travailleur na ye na famille ba pesa la ye yo la o le kana émission lo ba non na ko manquer yo ba respect non ba respect no o mankaka net ngana d'accord na lité ya kanda te comédie ego dépasser en autre niveau na te wane comme ba bizarrerie drôle pas 2 ans. Oh, au samedi, il colle, il revient. Kitoko. Il ça aussi. Quand on finit à boulot yendele, elle refini ko fait le midi. Elle refini ba petit na ba aigle ba fali poupa. Et ça l'a raté. Mais il y a ça mutafali. Tant qu'on va dans ça la réaction dans les cas émission, ta ba waro ba benga qui était. Non. Moni monde ya lelo eza ko évoluer. Eza suma mbezo ngasimati. Monde ya lelo eza sala marambo te ya batu. Yo rasi ceux qui aigle mtabenga qui et ko comme la mambona te bataka mamno sur la liste ndi bataka bato moni ba invité bazabu mutako matentel ceux yo sala kité yo liga o mata po mukile mona ka yo mataki et salut ce buzoba ba rega ya ngwana et ça ba rega et pas si fort. L'ité à Kanda Babi lia vungule pour à la prochaine fois où ya suko lo babilo baluate et mo o lo bela non papa na biso bubulu yonela po atato lo bakaka sala ki mabe me azaka ndeko na biso ndeka koti kasho bongo esali pe ka bien te l'ité à Kanda conseil ni no pesa l'ité à Kanda wa merci Bagachou conseil no pesa l'ité à Kanda kana ko changer soko yaka na mwamuno l'ité à Kanda no ne kana ko doser Kanda pour Kanda zo c'est berère Kanda on a un sali que le pastelité à Kanda on s'en a parqué pour ça qui pastelité à Kanda tout ça qui pastelité moyen normal on sait bon on a été comprendre donc ça lui passe net te dit que azana parqué conseil on a pastelité à Kanda senga besquise le bas na ngalité à Kanda na senga besquise peut-être même si azaki tension les cas qui n'est la monnaie ba boaka kinga au sengi besquise ba limbisa yo comprendre senga besquise oza mutu au sali mabe au sengi besquise au bigete bolimbisa nga na lobaka peut-être na kanda ndenge na personnalité ya kande kindaki na ndenge ya kanda mais na zongi sko na ndenge ya normal na zongi na ndenge ya normal bolimbisa nga ba limbisa comprendre mais a changer de comportement kanda za mupaya aye la système ya normal l'ité ya kanda c'est berère comprendre na c'est ya kanda oza poso lo ba a okolo ba y na c'est ya kanda oza poso lo ba b okolo ba z donc nyonso c'est berère comprendre toza de mikolo netinga ya bana ko sa berère na plus jamais na otala nani ale kinga na otoza ndenge moko avant na salikam comprendre donc l'ité ya kanda vraiment et ça lui passe na batutu et ça lui passe na kana biso ba artiste comédien netinga ya be choquenga makasi koyoka que l'ité ya kanda ami mami na rêve moko boy na concert ya batu yo za musicien te oyo welela zela to ba bengo na tournage ba bengi ngaya ba bengi l'ité ya kanda ba bengi masa na ngai ingénieur Mira to panzi makambu to esili zela na tournage ya biso ba artiste comédien oza musicien te okeko welela na concert ba tu ya aigle parce que ton batali que yo na liste ya ba invité ozate ba kitisi yo momo papa ata yo moko so te bisi ameka ko yemba ebo yemba te ya bika ko jouer parce que teberer azela tournage de biso ba artiste comédien mais oui azela tournage oh ite akanda babitika via ko welela po biwela o yango ngo bukanela lo mais siko to lo bakake bakangisi to mona ka pasi ya ndeka fingaki bongo shoki wa lo baki bukana na lokolo ba opesa traitement te bo tala ana te bo tala ka ndenga lo bai mabe ceux qui a eu choc na lokolo eza makambo na ba concert
maître bata sécurité balingate leader na n'importe qui ba simba faut pas protéger leader tant yo zoya pour yo sama mono devant leader bata sécurité bana doit beta yo pour ça le bino malembe yo mona artiste tant yo la saki artiste yo esenga bongo pour ça ba yebiso na ninga malembe ke papa za neni kita so kitina na ninga malembe ke au kitino sans trace. Est-ce que comme la libanda militaire quand ba bengana ki na concert aigle tiens ba lobeli na ninga malembe peut-être a tcheki était là aussi que as artiste bo bilamba na na bia il lambeza combien abi bubulu nda futa bilamba na ye kasi na bia bilambeza combien biso tout est presque père bilamba mais webi bilamba scène ezaka na makambu nango po yango nda sa la scène scénario na ye na bia bilamba scène to bote ezaka na makambu nango yala tara sultan ba sultan ebele na gambela ko pa ba sultan ebele na ba gambela o so mali mususu awlata na ye eza bilamba yo monongo za veste ya no robi mo boye peut-être mususu to mona ngo na ba sangoti a rosomba robe e komisa eta boaki ake gambela pe robi mususu est-ce que robi wana non asomba bilamba ngo ebele ba robe ngo ebele na ba gambela na ba zandu asomba na yango ko pa asomba na za makambo. Nos abonnés de Ronsi News TV comprenaient que c'était vraiment l'artiste Yaba a démarré na ndenga fona ibisa bino ke ya lo bara penza lo bara bien artiste Yaba sengela non lité ya kanda mo pardon papa na biso bubulu yondela waza responsable ya likonti protège na kata vila Kinshasa. Ouais, merci vraiment na longoli chapeau papa na biso bubulu yondela likonti protège na mona été na yoka kande ba misi ba bwaka nde vena biso rambo mo pao mokonzi patron ba misi congolais ndenga bwaka ndenge aigle fali pupa du cap la merveille yo leki bango nyonso tout ndenga bwaka papa bubuli yondela papa bubuli yondela ya bayeyo limbisa lité ya kanda vraiment na sengi na pardon père au moins no yaba artiste yokela imawa benda eka matoi ke mwana basima ko bandela souté c'est tout. Merci papa. Vraiment comprenez babi ba artiste bazara na bolingote mais mon boni ki artiste comédien sengeli muninga ne pardon. Donc botika ko jijera batunde bo jijela bat babinda ko kota kate moi be sike tangara mai ezate ya bato komi presque ko chité moi de la fin ça moi de la fin te mais moi de la fin pona lelo poto bi ke eza kaza na yo ou leka du jour au jour nyonso yo lingo leka na moi de la fin na babonné na biso balandi. Wa merci vraiment eza bongo Ronsi News na bi ke monde des Hollanda masalanga ingénieur Mira Zolanda na bosanité ingénieur papa Atoni Molemba na Canada mobali ya ma Béatrice Bongo Keto la baronne na Canada na Vancouver Hollywood na bosanité Bibiche Jésus na Londres na bosanité maman Inès Matanda ya Zabon Hollande na bosanité ingénieur Mira wana mna kati yanga et puis yo mo grand pote mère no moni taka ya yambi yaba et ça joue te pourquoi yo yambi yaba non ayambinga parce que yo binaza artiste bon wa Yaba Talara Ngamo Magachu déjà na lobile bino ki alobaka bien, il parle bien. Pourquoi pas la présence des jeux sénégaux hein? Les porte-parole de Matter Music. Lelo déjà Tozala Kuna, Tozala la répétition comme si lelo demain déjà on se retrouve nous tous là-bas na Béni le visionnaire dans Tozala wana na Bokasi, il y a Blaise Wifi et pourquoi pas mon artiste préféré Tchali Materaz, papa de Alexis, bongo kaka tokenda nango bongo likolo babone tout ya Ronsi News TV. Bozalaka wana boningana te po makamba makasi ezali na yebisa bino ntango omona nga nazoyaka seke makambo ezali so na ye te seke makambo ezate donc on se retrouve à la prochaine fois bisous.